Balinga mina kolo tongo esili kotana ekomi tango ya kotelema kolamuka lamuka esika yo zali pona to banda lianga na biso ya tongo na lelo na bondeli yo oyo aza ya kolala so kotelema telema oyo ya kotelema te vandaka na esika yo zali to banda lianga na biso telema. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le hutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bête kouyimi la cantique numéro 9 qui toi dit. Bête nyoso. Fanda esika oyo zali yo oyo telemaki na tango oyo tokobondela nzambe na bolingo nzambe na nguya totondi pe topamboli yo na bonene na yo totondi pe topamboli yo na bolingo na yo tolalaki lokola bawe etalo pesi biso pe mano na bamoi na pamba tosepeli na tina na yango yawe tango ebelemi toli koyoka maloba na yo toli komipesa epai na yo yawe na nzela na losambo ete na ngolu na yo yoka biso pe osalela biso na kombo na Kristo yawe ko soke pesa mwana koboma mabeka seza pasi kobika kotala bipengo lite yawe makila na talo epetola ete liangani oto zolango litomba Seigneur pambola zale longo na biso na kombo na Kristo kolope mobikisi na biso amen amen. En tout cas dibundi ya nzambi betke na kiese une fois de plus na kuyamba beno na kilokola yai beno kwiza mbote batata na bamama babana bisika beno kele na bwala ni bwala nge kele en tout cas na makedika kwiza mbote tata nzambi kusakumuna nge kuvwana nange kintwadi nge inake na Amerika nge vwana na Europe na Asie na Afrique place ni place na Australie place ni place nge kele na makedika kwiza mbote tata nzambi kusakumuna nge kuvwana nange kintwadi oyo ezali tango ya esengo onzamba sili kopesa na yo alors sepela kati na kolo ete kolo pe na nzana molimo mosanto asunda kati na yo pe asala bikamo seli na ye alors na ina kombe tike na mode covid muza avec na beno ke kwa na inzo beno kala kuwa mambo yai
tala mpangi yange pesa ni sourire betke yangalala na kiese nyoso betke simba vema mpangi betke pesa sourire na kuyangalala na kiese ina nzambi kena kusana kacha betu so kitoko lingana ya solo haleluya soko mona kebona yawe kitoko lingana ya solo haleluya soko mona kebona yawe ya kusambila avant beto kuwa mambo ya nzambi bika beto kusambila matondo nange tata nzambi samna ntangu ya ime kulunga ina beto maseku wa mambo yange nzambi ya lulendo mambo yange ina tata nzambi ke kukudisa biminu ya beto ni mambo yange mfumu ke kukotisa beto na dizulu yange ni kuna dispose batima ya beto na kuwa yao mayindo ya beto kuvanda yeko beta tata nzambi mebi kati mpevi yange kuisa kuzonza na kati na beto na mpevi yange kuisa kuyala ya yandi na yeni kusadida mpevi sielu yange ina ngeme kusola mutindu kanali na kujikila beto na suka yai yala momo yai na kumbi ya Yesu amen amen. Alors simba biblia na yo esika oyo zali toko tala maloba na nzambe toko tanga yango pe na sima toko yemba nzembo ya 41 yimbila maloba oto kotanga ezali na Proverbe 18 zwa ya Bible na yo Proverbe 18 verset 6 à 7 simba Proverbe 18 verset 6 à 7 alors telema esika yo zali toko yemba nzembo oyo nzambe a inspiré biso avant toyoka maloba na nzambe yimbila 41 samwa bibila wena walulelo kaule
tanga maloba na Nzambe tolobaki Proverbe 18, 6 à 7. Lisons donc au nom du Seigneur. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Amen. Amen. Ba lingami na kolo mama na likambo oyo totangi oyo eza mokanda oyo Salomon asaki kokoma. Il n'est pas le seul auteur, mais il en est le principal auteur na livre oyo tosili ko yoka maloba oyo boye. En effet, Salomon na kati na mokanda oyo boye bakoloba makambo ko toucher ba domaine ebele ba domaine ya vie ya moto. Ko toucher la jeunesse, maloba oyo ko toucher discipline to ba enseignement ndenge nini ko tambola liboso na Nzambe, oyo ko toucher la vie familiale bomo ya libota, oyo ko toucher la maîtrise de soi ndeni ko se maîtriser yemoko. Parle aussi de la tentation, ba o ba sala ka ba faire, ba comment était proverbe et ko s'adresser na bango, ba toyo biloba loba, potane to ko tu sais pe mon nokoto lele mon abiso. Les proverbes parlent également de la connaissance de Dieu. Ba ko biso pe na mariage pe la recherche de la vérité. Quand na proverbe, on nous parle de la richesse, la pauvreté et on nous parle également de l'immoralité. Et bien sûr, proverbe est quoi insister surtout na koyebisa biso na sagesse ya tata Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, maloba oto wuti kotanga tongo na lelo na kotala mama na likambo oyo guide biblique asili kopesa biso balobi ete rejeter le péché de la violence dans l'église et la famille pour entrer dans la sanctification. Rejeter le péché de la violence dans l'église et dans la famille pour entrer dans la sanctification. Bobo ya masumu pe makambo makasi okati ya lingomba pe mabota bongo boko petolama. Alors bame kuzonza na kitubati beno manga disumu ya kutadisa babantu mambu ya mpasi, en quelque sorte samuti beno kukota na kati ya biekolo. Alors bien aimé dans le Seigneur, mama likambo oto tangi makambo zobi makuna mibale ya motuya ya makasi. Et la première des choses, on nous parle des lèvres de l'insensé. Monoko ya moto oyo boye abimisaka maloba oyo zangi tina, on peut dire comme ça l'insensé. Alors balobi ete monoko ya moto wana tango ya kobimisa makambo ekomema ye kati na pasi. Eza monoko oyo meme na la ruine, donc la destruction ya vie na ye pona monoko na ye na oya koloba oya kobimisa na minoko na ye ezali oya kobebisa ye moko pe entourage na ye bien sûr. Pourquoi Salomon le dit? Parce que il n'est pas loin mota se maudire ye moko na maloba oya lobaka na makambo oya bimisaka na nzana lelo muna ye facilement ekoko mema ye moko na malédiction, parce que tu peux prendre les engagements que tu en es capable de le faire. Alors engagement de kola etumbu na likolo na yo, puisque tu l'as dit saute même devant Dieu, tu prends un engagement, tu veux faire ceci et que tu ne le fais pas, et comme le kola etumbu et comme la likolo na yo, tu te maudis toi-même. Et zana bato oyo boye bako détruire ba relation na nzela na monoko, parce que songi eleki lokuta eleki akini awa sali songi aki asa songi au fin bato bako yeba ye azali nani, tout le monde va bako s'éloigner na ye, bako s'écarter na ye. Donc akuma le mota komi isolé, il se fait mal lui-même parce que monoko na ye ezali na freinté. Oui, c'est pourquoi le dit ezali piège pona molimo na yo, parce que tu peux te faire esclave de tes propres paroles. Na kotala bongagement aussi que le bango na maloba yo ko bimisa, tu peux te faire esclave. Alors quand tu te feras esclave, logiquement liberté zangi catch na yo, et Satan peut t'envoûter à quoi enchaîner yo au point où yo perdre réalité ya vie. Bien aimé dans le Seigneur. Et pire, na kotala likambo etali biso direct na likambo oyo etali minoko oyo ememaka koswana makelele oto bengi ba querelle. Bien aimé dans le Seigneur, le monde satanique dans sa stratégie, le monde satanique n'a pas programmation na ye pour na kobebi sa vie à ba chrétien ba obandima nzambe
bakosala nyonso oyo ekoki mpo na kokotisa espèce ya badémon na kati na minoko na bato. Soki ozali faible, démon na koti kati na yo, ntango okoma moto okomi source ya makelele, omemi division, omemi mindondo, omemi bokabani oyo ekosala bato bamwangana. C'est pourquoi ya bengi moto wana insensé, parce que ezala bato soki aswani te aza tranquillité, soki asala bilobela te aza tranquillité. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne te contrôles plus toi-même. Rassure-toi que le malin te contrôle. On est comme Satan. Mota comme qu'on dirige Vinayo. Ce n'est plus toi-même. Parce que comme il est mauvais et comme il commande. Oui. Et ça là, bateau, pourrait rien. À cause ça, nous comme un vrai problème. Au point où même habitumba. Et même à cause ça, alors, on est mieux contrainer ce qu'on a violence. Et c'est ce que le thème nous dit. Et Sengali, Toboya Masumu. Oui, comme un bisson à violence. Toboya Masumu. Ouais, comme biso na kanda, toboya masumu, ouais, comme biso na kosala baninga mabe, wana ezali masumu ya malamu tepe, to me mango kanda lingomba te, pe na famille te. Parce que pour Nzambe, Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors bien zotika ngonenga mokile kotika te. Mais ya kotika biso kimia, uta likolo na Nzambe tata, et kitina mitema na bana na Nzambe, et ko batila biso kati na Kristo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tango querelle komaka eyalaka au moins était même pe na violence ndenge basili koloba awaboy yo komone kombetu na ba coup de poing na bambata. C'est pourquoi dans certains foyers au moins ezala bato misusu ba baby sa vie à basi na bango, parce que à tout moment notamment c'est comme un bonda kaka ko beta kotika ba cicatrice, mais il faut te gêner parce que moi ça zanyamate, parce que moi ça zali instrumenté ya ko manipuler, mais zali aide on zamba pession azali moto oyo accompagnon na bolamu nyonso, mais esengelo zoye na peke esengo yeba oya o mema yekati na limemia ete yepe asepelete asili ko zali bala ya solo violence ememi ba papa misusu mais ba mama na ko beta kabana na ko beta bana. C'est ce qui a détourné même l'éducation des enfants. Moi, au lieu de s'éduquer, moi, on a commis têtu, a commis désordonné, parce que tu as désorienté éducation et moi, on a la violence. Au sein, il n'est pas comme on appelle violent. Dans l'école, il n'est pas comme on bundaka, parce que tu lui as enseigné ça à la maison. Bien aimé, quand la violence, et ça, les bateaux, babé, banana, baninga, ebele, babé, baninga, parce que, comme on le la moto azali, vulgaire, moto azali, le col, ndenga za tinate, baninga mi, kati, na kolo. Maloba ya tongo na lelo eko mema biso na kososola malamu minoko na biso bimisaka kel makambo wat maloba oto bimisaka na minoko na biso tozala bandeko bako memso na kososola malamu wapi comportement tozana yango ele tovana kana bandeko est-ce que batanga violence na kati na biso te soki ezali te nzamba zolukumu soki ezali bongola motema bongola bizaleli sala on nzamba kotina kati na yo o mema kimia, parce que Dieu nous appelle à proclamer la paix. Évangile ya Nzambe ezali évangile ya kimia pe ya restauration. Soki okomi ko prêcher le contraire ya kimia, ça veut dire que tu t'es détourné de la volonté de Dieu. Oh, mon bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe tongo na lelo alinga enseigner na yo na o etali comportement na biso o etali maloba otobimisa na bonoko. Sosola malamu ete maloba ko bimisa na monoko no désormais et même ma kimia et même ma violence te. Ma boko na yo désormais et même ma kimia et même ma violence te. Pona le kum na tata Nzambe Nzamba pambola yo pa pambola maloba na ye. Amen. Amen. Donc Philippiens 2 9 à 11. Philippiens 2 9 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2 9 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse
et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Élevons tes exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous commettons soucis. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur, et de ses paroles saintes, nous rendons de vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, quand nous face l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et celui qui tient l'épée, il est fidèle des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec confiance sur lui. Il nous voit veiller ses cœurs, à chercher la tête aidée. Il écoute nos prières, et nous met en liberté. olingami na kolo ekomi ntango tokomi kopesa bomoi na biso epai na nzambe. Certainement na kotala ntongo na lelo oyo ezali mokolo na jeudi, eza mokolo na biso ya jeûne et prière. Alors na bondeli yo na kombo na Kristo esika yo ozali, nzambe alingaka likambo oyo eutaka na motema avec précision, kozala évasif te kotala ni à gauche ni à droite. Tala na bosolo nyonso ekulusu na Yesu, loba ye problème na yo na bosolo nyonso, loba yango ekangama, sali esimba etouche bokonzi na Yahweh, ebonga nde na bokonzi trône na nzambe ningana na koyoka intercession na yo po ete yo kolelaka epai na nzambe na solo. Christ est là, il intercède à la droite de Dieu le Père pour na lokumu penkembo na tata na ye pour que yo zobomoi na solo. Alors bondele sika yo zali pesa likambo epai na nzambe pe nzambe azela koyoka yo. Nzambe na bolingo, nzambe na nguya, toye epai na yo Yesu Kristo Masiya, kolo na bolingo, toye epai na yo nzambe na mawa, tala bana na bisika nyonso o bazali, moto na likambo eza na motema na ye, pasi na biso nzambe na komanyola yango nyonso awa, mais yo nzambe otangaka mitema nyonso, parce que tu sondes les cœurs et les reins. Oyebi position ya moto na moto Yahweh, na bolingo na yo bundela etumba oyo, yo sembola liboko na nguya, etumba ngo eza monene, biso toza makasi te, mena yo ozali tozana elonga, pote makila na yo ezali elonga kati na biso. Alors le cas touché bana na yo, le cas na ko touché bango, moto na moto esika avandi, ezala bokono, eza situation ndenge na ndenge, oye ko traverser vie na ye, peut-être beza makambo etali mikanda, Yahweh au nom de Jésus, tikete yo touché bango, yo sunga bango, yo sala kati na bango Seigneur, ba mona pole na yo, ba sepela kati na yo, ba pambola bonne na yo, poto zali kolo na bilaka. Sunga bana na yo, pe pambola bango, na komo na Kristo, kolope mobikisi na biso. Amen. Amen. Okomi bongo na suka ya liyangani na biso.
tika ete yekolo nzambe azela kopambola bino pe kozala bino elongo yambo te tosilisa na bongo comme lelo ezali jeudi mokolo na jeûne et prière tolingi kofongola jeûne na biso ya mokolo lelo na kombo ya tata na ya mwana pe molimo mosanto amen. Alors teleme esika yo zali tokoyemba elongo nzembo biteni mibale pe na sima tokosengela mapamboli. O nzambi bukazola samu akese tute Yesu Kristo Masia bolingo na nzambe tata pe lisanga na molimo mosantu ewumela kati na bino na kombo na Kristo kolo pe mobikisi na biso amen. Amen.